famille et le libota nangai et c'est mingi à présenter bisonda oyo lupango oyo pardon eza na deux portes ba locataire donc eza vraiment emplacement bien eza na prix ya bien batiango $15,000 à discuter et on a bandeli lupango oyo na deux portes ba locataire batiango la prix à $15,000 à discuter donc eza eloko moko boye propriétaire za pour sambongo mbangu et tout on a pris au Isaac Montignon sera sepel na yango à la facilité il y a dans la droite la biso a toi nanda il y a deux chambres salon donc ba chambre nene salon nene o ipe ko kabola yango place fenêtre wana ezali comme ça on da comme sous mais na minute oyo to te quand on a été au ezali donc ba ils a deux chambres et puis na en face la biso à la gauche tout ça nanda il y a chambre et salon donc ça na deux portes il y a locataire et awa tuza na commune ya Nseli na quartier Mpasa donc au babenga Mpasa pasa ezali quartier o ezali en face il y a aéroport sur côté à partir ya camp o ezana et même yoti na Mpasa soit au leki aéroport pour sani moi mkeli boso droite wana nyonso donc droite nyonso o ezalara à partir ya portail ya aéroport nyonso wana tio comme la terre jaune babenga yango Mpasa donc wana Mpasa 1 Mpasa 2 Mpasa 3 donc awa to wana Mpasa donc yango tozoloba et on remarquer que awa to baluki na sima ndaku na sima ndaku espace ezali donc mutu oyo asalaki yango atongaki mais atikaki espace donc atongaki ma a respectaki quand même ba norme ya espace ndenge sokozo tonga faut tika espace et puis on remarquer que ba brique mususu ezali parce que ndako o auto tonga ngo kala mingité mais comme ndenge to lobara toujours l'homme propose Dieu dispose lelo oyo asepeli a teka yango donc tasomba eloko po lobby donc a garder mbongo lobby et ça là est bien donc on est dans le baki na gauche tout ça na première porte et puis na gauche les sous awa eza deuxième porte donc on remarquer que quartier eza déjà habité batu ba fanda déjà donc on remarquer que la droite la biso ozomona ndako eza wana donc ndako eza wana eza na porte ba locataire eza semi clôturé parce que mur na bango mususu yango esike suki wana place ba wala mbali boso wana mur o eza wana donc dimension lupango na biso eza 200 mètres carrés donc eza 10 mètres sur 20 la bandeli dimension lupango na biso eza 10 mètres sur 20 donc eza demi parcelle na des portes ba locataire na Mpasa donc batia on a pris à $15,000 à discuter pour na ba oyo bazala na posa quand même ya moi revenu au vandarno awate au vandarape awa ko somba yango oche ba locataire lobby et bandi ko botela yo quelque chose donc ezelo mobo ya renégligé tezelo ko sorozana makoki ya resomba somba munya face kuna ndako ezali bandako ezali ba futela donc des portes oyo et général déjà quelque chose oyo et go permettre que sorozo yango lelo na fin du mois mbala moko mbongo e bandi kokota dans la lobby ke lupango eza 10 mètres x 20 na des portes ya ba locataire donc wana toza na kati ya lupango tolinga skoto bima poto la Sabino avenue Ningezali voilà auto l'accès déjà ba voisin bango wana donc bandako ezali batu bazo futela et quartier eza vraiment bien et puis beaucoup remarquer que avenue yango wana donc avenue oyo continue ba clôture yango wana et tozonga moi mke place le pango na biso ezali dans le pango ben place clôture ba fazer suki oyeti koleka libaya o mkie voilà donc to place sukeli kozonga bo nyonso droite na biso nyonso le pango yango wana bomona batu bazoleka donc quartier eza déjà bien habité quartier eza déjà na courant maramutu eza bien tout masko na boulevard donc tozongi na boulevard pour ndenge tolobaki en face ya aéroport dans mir ya aéroport eza na droite na biso awa ozomona o babenga yango arrêt Air Force yango wana eza arrêt Air Force et droite na biso nyonso o pona ba o bayebi eza clôture ya aéroport et bani na aéroport et yeti la C donc na droite boye ba vanda raté po eza aéroport mais na gauche boye babenga yango arrêt Air Force donc ato telemi na boulevard Lumumba na lobby $15,000 à discuter Nsele Mpasa merci.